Awa ezali Gisèle Mpela. Nete so bozo mona. O ezali Gisèle Mpela. Tango azalaka nanu na Bruxelles, moi c'est mokonzi te. Kaka jeune fille na kati ya ndako na ba parents na ye wana. Na kati ya wapi ya bureau. Azali mwana mwasi oyo Gisèle Mpela. Petite sœur azali ko sala na bureau na Belgique. Ezate kazao ke ne ko sala cleaning, toi ke ne ko travailler na batu oyo bazo nani. Oh, de moi, ba bisou belé. Gisèle yeyo. Non, la Sabino Gisèle déjà. La banza bozo, zoba capture Gisèle yona. Bon, mon ndenga zaki muke, nandenge azo kene na kukoma mama ya bana, azawana. Elle a toujours travaillé na ba bureau, toute sa vie. A sala clinique, a kenda ko sala pe na ba biloko te wa kene na hôpital papa musaka ba koko. Bible zo pekisa. Na fingi bato basala ka na hôpital te non. Donc na nika ko lakisa moi différence wana. Ya ke bon mona comment vie na ye ezalaki. Comment vie na ye ezalaka? Vie na ye ezalaka travail ya bureau, travail ya mususu te. Ndenge to sala ka ya mususu mono ye ozo sala ba cleaning, OK ko sala musala ba koko, OK ko sala na ba kesha na nini, mais elle travaillait na bureau oyo mundele belge apesaka ye. Vous comprenez hein? Potozali bamsu o basala ke zate pate basala kite non bamsu pe bayaka mena ke mukolo makasi moya ke le kokote so banda kuna na source ezate mais yes ko na lolenge na ye na intelligence na ye na mayele na ye esala ke azwa place na mindele bazwa ye tamba bandaka nazoko tambala moko nde tokotaka toko tambala moko histoire bo comprendre tango bandaki ko sala na musala wana azalaki na mobali na ye président webi président tolobela Gisèle Mpela azalaki nanu na mobali na ye Félix azalaki ko travailler te notre président que nous respectons mais na obenga poto solola e wana azalaki président te azalaki kaka mukubwa Félix azalaki eloko te mukubwa Félix azalaka nanu wana na l'air wana azalaka ko sala te azalaki na mosala te na histoire na bango Félix avait un nom oh bazo benga pa mwana ya Tshisekedi. Félix avait un nom mwana ya Tshisekedi. Pela pe Gisèle avait un nom leki ya Alain Mpela. Nete so bo comprendre. Donc bat na ba kombo na bango. Oyo côté ya politique, oyo côté ya musique. Donc mutu moko te abimisi moninga. Na mutu azaki na kombo Gisèle Mpela, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais wana eloko te. Mais Gisèle azaki ko sala na bureau na wana aosala na bureau. Mama Kulutu azalaki ko sala na hôpital ya kopangusa bakoko azalaki na bureau te. Ezala ngo te ke ya kokosela makamba ta Belgique bayebi. To ko sa eloko te to ba vérité. Yeah, des gros bisous Jean-Philippe. Voilà. Félix azaki ko sala te. Tamba bandina Gisèle. Bomoni ndenga aza mwasi kitoko. Azalaka le msupe na chéri na epe ya bien. Mais eza histoire wana te to ko betango awa te. Donc alalaka nzala te ke azui jo moko ya bien te. Alalaka te. Par contre là eko zwa mukubwa Félix Tshilombo. Batunye so babudaka. Wana Félix Tshisekedi notre président aujourd'hui, il avait rien. Tu comprendre pour toyoki ba émission batu ba osala. Donc ezaki bolingo moko ya ça rien. Bon comprendre, allez-y comprendre. Babandaki basai lolo 10 ans na mwasi na Gisèle. À part maman Kulutu. Donc enon ka na Gisèle. Abandaki asali 10 ans na mobile. Azuze ya liboso. Moi ya liboso 8 ans. Yes, bah 8 ans. Bien demi blomande na bosani. Yami balé 3 ans. Si quand maman Kulutu, elle était où? Question mark. Donc, se poser ma question là. Maman Kulutu azalaki wapi? Potango papa, bovanda kanenda kumoko, boza bien. Papa ok le robota na mwasi moko, eza pete ke o abota ki mwana après 2 ans aboti te. Ya non stop. Bolingo na bango ezalaka bongo. Ya non stop. Sikoyo, mama Kulutu ye azalaka wapi? Esika la seconde na ye ko intervenir. Na wana mama Kulutu na papa Félix bazalaka lisusu te.
bazalaka na séparation. Mama Kulutu azaye kosala vie na ye. Mais papa Félix aza la vie na ye na mwasi na ye. Donc mwasi na ye nani Gisèle Mpela. Boyo kanga bien, bon comprendre. Erwana. Mama Kulutu aza la vie na ye. Bazaki sous na papa Félix te. Si koto ye côté ya Gisèle. Gisèle aza fa na ndak moko na mobali te. Mais vie na ye azaye kosala ngo na papa Félix. Nandaku esimbaka lisusu te. Vi na ye ezalaki epa ya mwasi na yo bazalaka ne tout le temps madame mon épouse ya jusque là Félix abalaki te. Abalaki ni mama Kulutu abalaki pe Gisèle te. Ya lokola mwasi azana kati ya libala moko ya lwa kutu somba baluba bayebi azana libala na ye ya lwa kutu somba boyebi sanga. Azaki na singa na kingo te, il n'était pas marié. Tant mususu peso ka bimaki lolo présenté. Moi c'est yaya ngara bala ingeza Gisèle. Parce que Gisèle ne moi si nae, nda azalaki moi si nae. Abandaki na Gisèle bongo akine lo côté, nandenga iko zwa musala, oyo bino soboyebi pour ne pas le dire encore pour ekozala bien te na ki président na biso nyo surtout na tolo bango soute mais mutu na mutu abi musala ni fait ça ça dans l'état. Ayiko zwa ngope après. To critiquer te ezaki musala oyo azaye ko sala. Azalaki mwana ya Tshisekedi, mais il n'avait pas de sous. Bon, il a quitté. Il n'a pas bon côté. Bon, c'est renseigné. Bata Belgique, au Basalia, bas c'est renseigné. Félix n'avait rien. Comme on est avec Félix Tshisekedi, a donc porté comme bon à fardeau, comme bon lourd. Oh, et ça là, Azala Félix Tshisekedi. Tant que Bazao Bundape na Makamba qui président, c'était pas qu'il va au Félix. Et ça qui est mon papa Tshisekedi, de fin Tshisekedi. Il y a mon Mutazaya Koleka, Alinga, Azai Kolinga, Aleka, Azala président. C'était pas son fils. Nena erwana mwana na ye aobima na mwana ya muninga na ya pela na papa mpela papa mpela respect papa limbisa azaobima na papa mpela azaobima na mwasi mususu te na erwana mutu moko te atiaka ngoka na erwana mutu moko te alobaka te ata ndenge nini ata mobali na mwasi kuna bazokana te Gisèle yako taka akuna te mutu moko alobaka ngo te. Mutu moko pe amonaki yango te ezaki tabu ezaki mabe mutu moko amonaka yango te batu nyonso bazoko sepela ndenge nini Gisèle aokenda ko supporter John na ye oyo amonaki aza John na ye aza o supporter ezalaka bongo sans oublier que na bandako nde tovivaka boye mwana asalaka na bureau eka olinga mobali moko azosala te tozali awa nous sommes des parents ozala parent obota ozala parent obota te leki na obima na mobali moko oyo aza na rien ane lo côté est-ce que to linga to se poser une question ana to ko linga to ko sepel to lo bakaka baker na ba et ça la moi bien na ko lo balanga belé boy na lo ba to panza poke ezalaka biso tunde to zalia o mana mobali la ndeni ata yo moko yo muto za boye yo boye ezalaka pe. Mais moi si le quoi linga mobile na ye ayokaka famille et wana ata espoir ya ki président et yakate mais moi si alinga ka John na lolenge wana ndenge ka bazalaka na ebite so bo se rappeler moi c'est ABC John nani yaya na ye Alain Pela abi apela s'il te plaît yaya ça là mobile na ngata makambo ndenge zo kene ça la musique ko na banza boki ba audio oyo ndenge Alain azoloba. Mutu asalaka musique ya liboso abimisaki siko Tshisekedi na kote ya koyembela ye. Mutu aliboso, ezate comme mutu mibale. Mutu aliboso ayembaki pona Félix Tshisekedi, c'était Alain Pela. Bokyo ke na ba YouTube boko monango. Bobiso tongi pa lokuta te, tongi pa to ba makambo avec preuve. Mutu asalelaka yango. Na pona leki na ye, mutu insistaka. Yaya si te pesa ela mobali nanga, ta muso pe ko pesa mpemba. Makampero kyo kende pe échanger salela ye po ematisa ye ta sala kango Gisèle mutasengaka ya na ye po ani asengaka po elle avait l'amour ya John na ye papa Félix siko bomi tuna wana mama Kulutu azalaki wapi po tozolo baloba oh c'est qui ça bolimbisa allô bonne maman.
Pour na kati ya émission benginga. OK. Asengi bolimbisi, ayi ndeko asengi bolimbisi. Ayeba kite makamango ya ka bongo. Voilà. Siko mama kulutu azalaki wapi pona ko soutenir mobali na ye. Na expliquer bino ya liboso. Mobali azali ko bota na mwasi o bazalaka na ye. Ya mibale le makambo yo komo ko kende bobo biso to mona mbonge keye mati. Allez, moi ça ici ya non, ya c'est là mobali na nganzembo po matisa ye boye na boye. Ya na mbete hôpital. Photo e banano entre autres Alain Pela abelaka, il est souffrant. Ya malade te soki ya ndenge nini. Ana diabète, à peine rein, tout le monde le sait, et ça dans ba internet, et angate muna panzi, ba no surtout ba ebiango. Azalaki yemo pelo biango na ba voice na ye. Na kati bazo sala ye makam na ye, mais il s'est forcé, amino na sala leki na nga plaisir, tika na yembela mobali na ye se meki na biso nzembo, asalela ki nzembo. Boko tala ba YouTube, na yebi titre na ngote. Jean-Philippe ayembeli se meki na ye. Pou mobile pou chance ngenge loko pamba chance loko pamba mbala komi président. Bino mo boyebi likambo ya bakote kuna oyo bato bazali kolinga te. Baye ko exiger ye ifa bala mwasi oyo azali ti kote na bango. Ona politique ni bala neza politique. Président Félix Ngasa a récupéré kaka Mama Kulutu. Boyebi kombo na na tanga na ngako mama Kulutu te. Boyebi kombo mama Kulutu. A récupéré mama Kulutu. Ezalaki eloko oyo ba exijaki papa Félix asalango esalami. Siko entre biso na ndangayo. Est-ce que soko komi mwasi ya président? Yo po komi président te. Na ngina yeba peut-être nga nazala ignorante hein. Soki muto komi mwasi ya président, yé pas komi présidente. Ou bien histoire moi zandeni. Pendant tozala na mona Brigitte Macron kolobate apa ne bafinga kai. Na mona kaka Brigitte Macron accompagnaka mobali na ye bisika kendaka. Ndenge ba voice ezobima, ndenge makambo ezoloba. Ndenge na sebino eloko moko. Eza ye moko papa Félix à sa demande alingaki Gisèle azana Kinshasa pe na ye. Bache Gisèle na kwe na ye. Na yoki mutu moko azoba ke Gisèle azana baninga oyo ba ke Gisèle azana baninga ba kenda kolinga basi balinga ka soki bato ya perdre. Que Gisèle azala lobaka. Gisèle ye moko mutu osala soki makambu nini soki nini. Non, c'est archi faux. Gisèle c'est une fille oyo akangaka makambu ye moko. Apanzaka makambu na yete. Makambu na yete zalaka okangama. Ça c'est Gisèle. Gisèle azala baninga te. Gisèle abimaka te. Gisèle avandaka na ndako. À part ceux qui bana le ça là, mon bal a dit oui, à encourager toi à qu'il y ait une garde de ton déguisé. C'est ça Gisèle. Gisèle azala baninga te. Ba yem sabi soit tade ou bien moko Gisèle camarade de Gisèle nan. Pour Gisèle azaka entouré ya bandeko. Muto Gisèle avandaka ne kuna. Eza leki na yende limpela. Ndako moko. Ne limpela pa azala mobali a PPRDT. C'est faux et archi faux. Soki bongi mututé, bongi pakole bosoto, boyo pakole lelo bosoto, ya supportaki mobali na ye. Mama Kulutu a supportaka mobali na ye te. Soki bokolo baketotine peut-être aza côté moko yango azolo babongo bo vérifier. So bomoni bozi ba réponse à bien boya nango. Tolandaka te oyo mutu aoloba. Et puis Mama Kulutu, balobi yo zali mama présidente, première dame. Tobengi yo bongo. Soki Gisèle azali ke mobali asi aboya ye. Na ndimite ke Mama Kulutu akoluka ye. Bozo wanga naona eza nango Mama Kulutu te eza makambo eza makambo non Roland na bengi yo Roland mutu ationa ki sécurité na chef wana ezali Mama Kulutu olinga ko perdre ango na bengo combien de fois 3 fois olinga ko perdre esika ozali ozona na ki chef à sécurité na yo ki chef à sécurité ne zo permettre yo te o kopera na Mama Kulutu po bozora basoda bokendaka na ye bokendaka na bango pa Gisèle. Bozowanga na pourquoi? Eza ba fait le fait là. Boyokaki mungongo aneli pela bao baibi ye bayebi. Bao baibi bango bayebi. Mais pourquoi ko wangana?
Pourquoi kolukela ye mindondo bo luka balongola ye ba garde oyo mobali ayebi botiela ye ba fake garde ba ya wana po bino boye bandeka ko s'introduire boza bateka za mona mungala boyo kokate akolinga ngo te et puis osali yango parce que oyebi ke mobali aza na États-Unis président aza na États-Unis pani osalaka yango te ba biloko osalaka wana osala yango te quand il est là présent au moins ndenge bino moko bo revesaka ke yo nde bolingo eza boye parce que nga bolingo nanga evandi ekuba yaya na oluka mutu te. Yes, papa Nanga. Bonjour Laura. Masaki dit bonjour, maman Nanga. Ma copine Janine Mongungu, bisous chérie. Nyota, les camotos propres. Bisous chérie, Nyota. Nyota chouchou na Michelino. Pourquoi il y a un rabattu en bas de la souka? Nyota chouchou na Michelino. Elle est là. Bah bisous belé. Dans deuxième, toute question va poser ce qu'a comme pour le but de Gébéla. Vie à président. Il fait ça cacher. Yo lobi ke ngande mama kulutu ngande mwasi ya président. Est-ce que okiko bimisaka okiko sala ba biloko sala kawana? Nazo interpeller na ba congolais, tous les congolais. Ceux qui Gisèle lobby azaki fâché pour humiliation eleki côté ya mama kulutu. Mbala libosote oyo mama kulutu azo se comporter de tel. Ezamba libosote. Mama kulutu a exagéré. Yangwa bomona ki lobby Gisèle. Up to here. Alimbaki. Yangwana bomoni Gisèle abimisi yango sko na poisa oyo bomba makana kuku batu ba mona vinini oyo bazo faire passer ye et pas ya première dame na biso mama kulutu ko bosa na teke yaza na bana mibale yo poza na yo bana soki pe mibale to bimisa ba photo totala nani alandi papa na bango to bimisa oyo aza kote kuna bimisa ba photo atalelo na poko na kozonga biso pe to bimisa biso ba photo ya bana to bamba Total ya Gisèle côté oh ya bango côté oh to mona nani alandi bana po bana ya Gisèle baza bana ya amour bobo se na te tango papa lingi mwasi abimsaka bana ya amour ya bilongi na ye soko moni mwana bana Gisèle okoleka te oyo président ya mokete pour le babongo soki mama kulutu aza ko se sentir que azo se sentir aimé azo se sentir qu'aza na tous les pouvoirs du monde avanda na ngwende na ye Kwa muto azala kaka azanete kiti yango ezovanisa ye bien te bonga ezosa neta ngia koya ta yenda luka muninga na tango vandi bien posé olibiki onga na oyate o mato kita na oyate pombala esanga deja kuna yango te ne tango yozo kende ergo sokolanda ka muninga donc kiti na o eza menacé ose mona Gisèle abwaka mbokela Gisèle alubate bolukela ngai na réseaux sociaux so bomona aloba te mutu azala na babiloko na kutata ya mwandambo ya réseaux sociaux c'est Nelly mpela leki na ye asalaka pe ya koloba te Nelly asalaka banzembo na ye asalaka kolakisa bato komasemaki ye biloko ya Nelly yango wana donc biloko to bato bozoloba sur Gisèle archi faux tina suka oh Gisèle ayebi te asalaka te soki yaya na ye ayaki koloba alobi teke leki na ye balingaka ye te bo interpréter yango mabe donc boyoki message ya Alain Mpela bien te alobi na sens ke mwasi wana azo déranger trop leki na ye c'est-à-dire lokola o déranger trop ezali kouta epai ya mobali donc mobali nde fa faire quelque chose toza ba mikolo so toosolola atenga okosala yango mpo tout omeka mpe koningisa mokolo mobali aleki atala mpe situation leki azolekaka aire nyonso c'est de trop bandeko na nga Gisèle amakoko te par contre Denise nde aza mokolo ya Gisèle bomoni na laxime no Gisèle no mokolo ya Gisèle ezali nde mama kulutu eza Gisèle te ntango ye azoba kose tema ayebaka ke mwana na alobaka te ata basali nini ata balobi nini alobaka te mais alobi ye moko mpe na asituki bomonaki bato wana bazalaki wana ye nde atindaki bangi babalusaki c'était pas ye eza boye bangi non batindaki basoda wana moto ayaki na bango Roland po bachanger balongola bagarde oyo président tie batia oyo ya bango est-ce que ezalaka mpona nini ayaka kochanger te ntango mobali azalaka na terrain pourquoi il ne vient pas ana pouvoir te pa moto lokola nga toti nso na bino nalingi so eloko te mobali fa yoka etoka boni ifa ayoka
Ce qui peut me parler single loco, il faut aller na yoka. Yoka ya mi moni kenda première dame. Moi c'est mobile ngaka ya. Salango. O salaka ngote makambu surtout oyo te pona nini na otuna makulutu. Pourquoi pas au bundaka o récupérer Joe na okala. Tango boya ki mobile. O saki ngote pona nini. Nani siko za profiteuse? Eza Gisèle ou bien ye? To yoka na bande konanga. Nani profiteuse? O Gisèle azwa mo président azali ne loko ta sala kate. Nandenga koma ko sala musala batestu bayebi. Mais hier maman Kulutu, elle était là, à ça à l'hôpital. Na makambo ya kokende ko sokola ka ba malade ba bakoko bani. C'est ce qu'elle faisait. Mais atika ki mobali. Mais Gisèle atika ki mobali te. Tant que batu bande ko bazaye ko linga na bango makambo Tshisekedi te pour l'air wana azali ne lokote. Batu bande ko bazaye ko linga te. Mais moi c'est le binga na ko boya mobali na ngata o s'accrocher ka na mobali na. Ti mobali yako comme président ndenga comme président wana. Tokolo ba nani aza profiter, c'est ça Gisèle ou bien maman Kulutu. Bon maman Kulutu est za politique. Mais ya Gisèle ezaki bolingo 100% pur. Toko kende côté nini bande konanga. Oui. Nebi ke basi ya mabala mingi balinga te po soki muto bimana mobali ne. Pona ni ko mana mobali ya moto. Il faut que luka mobali na one ko ba jalousie na bino moko pa mibali na bino. Ezali ba jalousie oya makambo to solo te. Botika ba jalousie na mibali na bino bazina bango Gisèle te. Makambo to lo bezali ya Gisèle na mama Kulutu. Bino basi ya mabala bozala calme boza tranquille muto ayepa na bino azate. Na ba parasite tout oba oloba. Na opesa bino message. Gisèle alobi ona na zosa bino makambo Gisèle ayibisinga. Gisèle alobi akokota na makama parasite te. Bitumba eza bitumba ya banzoko mibale. Do botika koloba biloko oyo boyebi te. Bande konanga totia baninga à l'aise. Totia Gisèle à l'aise. Mama Kulutu aza na ndako kuna. Yende nani madame première no soki bobenga ni première dame. Te. C'est un problème te. Makambo oyo nani mama Kulutu osala. Azo respecter mbali na ye. Bon mon akelo roi azali na bolingo te ti le la kondia makamba bolingo te à le ridiculiser président. Est-ce que ça? Donc à côté à Mobutu tozongi et pas à notre président défunt Mobutu. Ali na basi boni. Mobutu ali na basi boni. O ayebi na éviter. Aki na mwasi na yebo bila da. Azui likangu na nani lipasa na ye. Akia kozwe susu poussière litabisi landu na bango. Boye bien mote. Et puis babota. Bokai bobi agangi. Biso ne babobi la dara biso bawo. Donc na oganga te. Na ovanda. Dans la minute où je suis Gisèle. Bon matabou qui t'en a Gisèle. Donc on a la sambu si mon konzi mboka côté na comprendre te. Yes, Fifi. Katumba, Gisèle 100%. Pas mon sambu si président. Gisèle était. Bon Gisèle a lembi. Er nyoso ba côté pour ba kisto le bela raté spirituel, yeah? Et moi na raté. Ata na parquet ba samba rangote. Papa na bango ke Kinshasa. Papa mpela ye moko le président. Akiti Kinshasa. Ba pesi poison. On a pesi poison. Tout na ko biso na bino. Ba pesa ke poison na Kinshasa. Azongi. Ba a se traité. Azongi poto. Tala niveau ma Kulutu o luka famille wana mpela. Edinda na sia mabele. Pona nini? Mama Kulutu. Pona nini démarche au salaka ngote 10 ans ou bien 11 ans passés. Pourquoi tu l'as pas fait? Nesika ngana zana telemeli wana. Mobutu aki na basi boni. Bomonaki mwasi moko akeli kuna kolukaka ba makangu ya Mobutu. Bomonaka. Tolongwe kuna. Kabila kaka ya mwana oya oti kokota awo. Fils. Kaka Olive azanga ye moko. Biso to yebi ki Olive azaki ye moko te. Est-ce que bomonaki Olive, maman Olive? Aki okota na lupango moko kuna azoluka ndenga solution bato wana? Non, azoluka ngote ausaka ba activité na ye. Bien que bazaki na makambo na bango peka ya mabe. Pona nini lelo parce que yo mama Kulutu. Oza ko oser. Pourquoi oza ko oser babuzo babo? Oza mama présidente te. On est folon là on a mutuna oke oza mama présidente te. Bato bako respecto sima ya mobali na yo. Et là on est ko sala ko sala be sima ya mobali na yo. Oko sala lelo ko moko te liboso mobali na yo. Oyebi na yebi te so ba président basala ka divorce hein.
Babiloko aboyi bokabaka mibali na bino moko mutu moko atindi bino te. Kaka yo moko ye kokabelanga mobali nanga mobali alobi te tika na oyo aza poza ochanga mutu na se yo opesanga mutu pasi oloba nini. Ok apio. Hein? Okoloba nini mama Kulutu? Mama Kulutu, réfléchir. Faut qu'on réfléchir. Kosaka makambo bazo ebisa ote na ebite so ozuba ninga moko bazo kosa yo. Mobala ninga mobali mwasi na ye. Yo pe mte mutu koloba na ye, boya ye, boyo nani? Ata mama ya Félix atelemi, mama Marthe atelemi abi, na lingi sute boya mwana mwasi na eosimba te. Po makambo oyo mwana mwasi asalaka dans le passé. La passé ya mokonzi. Na ko salaka ngote. Lia loka ndenge ozo bia na upe mbongo na yo. Fais ta vie, vis ta vie, ndenge ozo sala ngwana. Tika Gisèle Mpela, tika mwana bato. Tika ye. Et t'as rien fait. Tika ye. Ayaka kote na ote, kaka yo mutoluka bisika nini yazalaka. Roland yo. Na banda tuko au perdre place. Ngo ndenge olela kile bandela longola yo, tuko zo perdre. Ma kuta chaka na pona olandela kaka Gisèle te. Ta la vie mususu. Nengo zwaka mwa sana yo mwa 10 na yo linga otala ngo pona mwasi na yo ozapile mamakango yo gola natangelo koma ya likango noka siko na nani na Paris natangelo na Paris natangelo koma na donc tika vie ya Gisèle Mpela tranquille et puis na Congo qui des femmes de troisième et puis qui s'amitain les londe lokola nzambe to komi mingi na kosambela na koyeba nzambe nde ezolongwa mais na Congo epekisami te eza tabu te eza exclu te na bandi na bino epa ya Mobutu tozokita soki mobala lingi oyo ya solo akozelo mbanda te soko ozosepesa motema na ye osala makambo ya kitoko akozelo mbanda te mais soki mobala akomi kozelo mbanda mituna te yaya mpona ni mobala ngo ozelanga mbanda donc alinginga te na osala nini comportement. Oh papa mbalbaki comportement na yo eza mabe yango bazolaka biso bambani so boyebi on a droit te nani mama Kulutu na robengo ka mama Kulutu ngale binanga kombo mama Kulutu bana la bino bazali tata moko ozaka na mona moko aliboso po bota kote muso pona kanga mama te mona liboso azaka mona papa te webi. Oya comportement ya bien te. Na kobenga nanga ote koza kote kuna parce que so botali na kati ya map. Bo mona école wana ba mushi, ce sont les Aïrois. Baza azaza Aïroise, a congolaise. Sauf que mboka na ye na kote kuna na ba Rwanda ekangama. Bakangama. Donc bayoka na trop na bato el wana. Mais azaza Aïroise, mushi azaza Aïroise. Azaïwa mushi azaïwa botala na map tolo bana lokwa bazo bate botala mushi na map bokomona ke bashi wana bazali bato ya Congo na biso kote ba Kivu kuna ne sauf baza bakangama na ba Rwandais yango moni bango baza modèle wana do ba yokanaka na ba Rwandais akyo katsa ki azwi mai kuna pa ba Rwandais na unanda kuna bango mais azali na kati ya Congo na biso. C'est ça. Mais ayoka naka mingi na elwana. Yangwana na politique na baye kolobake il faut balayer. Pour bazo considérer mutu na bango. Vous comprendre hein? Aza étrangeté, aza biso, mais bakangama. Congo kutu na Brazil za mwa musika parce okota na mayo ko baluka kuna. Me bango bakangama akoleka ka wana ki azwi mai kuna azongi na ngwa ekosokola ekolambela ngo na ndako na bango bokota na map bomona c'est ça ndama akotutika biloko sala bisalela wana kari ay ma akotutika biloko sala soki oyebi ke balingaka ovanda kana donc ala lo bakiteke ya ala lo bakiteke balingi leki na etete aza koloba pona pasi leki ya leki na ye pona mwasi modèle ola aluka na butu
aya na moi omona te ke tango okota na butu esimba te parce que oya koto oyo ele esimba kisi te soki ye pe azali kosimba binzambi bakisi ta musumbe te toloba boye Gisèle Mbele aza esu te po kisi ebundaka kaka na moto akende kosimba kisi bato ebele babundisaka bato na kisi bandoba ndeni banda na osala bonake epa mama aza fo mpona nini ezwa mwana mwasi wana te te afo te ezwa mwana mwasi wana te mpe ezokuta bilima na bino te na kati na ngai yango kisi na bino moye kote epa na nga ekozwanga na ngwe neloko moko moke me pesanga kaka emo omona nazongi kaka totini ndenge nazalaka mpona yebi makambo wana te nasalaki eloko te eningisanga te mosusu me apres nakozonga kaka nga mpo nasalaka yango te me yo soko osala totina osalanga mpe na osala yo osala ekomi siko bitumba ya bandoki ekiper gagne esimba me soki okomona osala eloko te osala eloko moninga ezosimba te yebake moninga asalaka eloko te moninga siko wana asalaka eloko te akendaka wapi bozangaka eloko wana bomitunaka akendaka wapi mpo ani biloko na osala ezwa ye te mpo ngai nakendaka epai ya Dieu le Père ye me yango moye biloko na bino esimba nga c'est pas facile esimba te makutu okota bisika ebele oyebi nakulutu botya bakerko bonde ezalaka mpo makulutu kota okende ya bien te yango moya akoka mpenza Gisèle akomi koya sikoyo na makambo ya physique mpenza boye na physique mpe okokoka te mpo mobali alingaka mwasi bato mpe bazoloba ke bazwi ba Gisèle bagarde non isola oyo aye te oyo bayaki na ye wana bazongaki bafo wana bafake oyo mobali atikela ye kaka bango nde baza motu moko afongola mpe porte te Dieu merci motu moko mpe akotaki te moto afongolaki portail na bango te moto mpe akotaki te basukaki kaka nde bomonaki libanda wana soki ezalaki na complicité avec le président balinga bakota mais lokola eza kaka ya ye moko mama kulutu yango esimbi te mobali mpe afashe asepeli nango te po oyo eza kodiminue bokibokonzi ya moto bozwe badia basituation toa nango na Kinshasa po eza oke kolukela biso ayeba ndenge akolongola pasi na mokili yo mwasi lisusu babengeke mama kulutu olopesa mobali pisi opesa mobali pedicare okokopesa pe te tiko finalement makutu osala yango wana yangi nayeba makutu osala nini kaka kolia mbongo na buzoba po moto osala makambo ebele arefleshi mpo na mboka arefleshi mpo na boye akende kolukela bino yo olopesa ye pisi wana mwasi kombo na ye nani pisi non mwasi aza moto ya pe mpo na mobali ase retrouve mpo na mobali sante eza ya kitoko me yo lisusu mobali aza na États-Unis na kaka ndenge wana ye kaka soki mobali adeplace yo ke oluka Gisèle olukelaka nini akamara ino te olukelaka Gisèle nini olukelaka nini Gisèle baesako ke soki akei Gisèle moto amemelaki bavalise non olukelaka Gisèle mpo na nini tika mwana bato apema akamaradi na yo te makambo bombanda oyo boza nde bambanda boa baninga te boza mpenza bombanda soki oyebi te soki motu mosu ayebisaki autrement mais moi je te le dis na fongoli boa bambanda boa nde bambanda boa baninga te tika Gisèle calme na kwe na ye yo mpe te moto okoyesa Gisèle abima na Kinshasa azonga na Belgique yo oza nani tieki po banda koyebisa motu moko atikala to motu moko abima yo oza nani waka nde mwasi ya président oza eloko te oza eloko te nani makulutu wa eloko te waka makulutu wa présidente te ezaka parce que bokonzi ya Congo ezanga neti mo eloko moko na kati mo episi mpona mwasi azosala babiloko ezanga ntina yo banda oyokaka na mato eloko osokola bakoko président nini yo omonaki oyo azosala makambo yo ozosala lelo okitisa mobali na yo osisa mobali na valeur okitisa mobali na yo respect mama maota boma mutu abomaka makulutu osali pembeni ya papa dis-nous osali pembeni ya papa okokopesa tranquillité te okokopesa tranquillité te pourquoi ozolanda bamakango na ye bamakango kute makango ni mwasi na ye likango ne pourquoi tobenga ye bongo olandele nini oboyaka mobali azalaka na mwasi ne po soki mobali abangaki yo alingako mingi alinga loba teke Gisèle bima kuna yaka kovanda awa alinga loba ngo te mais ye moko ndayisi mwasi na ye bima kuna yaka kovanda awa eza président moto alobaki alors zela président ebisa ye Gisèle kanga bisaka mponga alingi nango so ozonga Bruxelles ozonga soko otikala ozo parce que Gisèle azali ne
Et grandi dans Kinshasa. Papa, maman congolais. Disons, il y a biso, 100%. Il y a kolobate côté, net de répéter. Tam si yope côté mon côté, ça côté qu'on a posé, trop côté qu'on a toré bate. Mais babashi, mouchi, à congolaise. Il faut que toi, père, maman, basé colonie. N'est-ce pas, on a pas naïba. Ce que mouchi, mouchi, baba congolais, mais bon, mais ça, du côté qu'on a. Bolingoneza politique, ya. Bolingoneza bolingote. Mobile, il est rasé, vous savez, ça, papa, tu étais où? Vous inquiétez. Moi, le nom, même ma sanga, bijou à bleu. Donc, botika mambo, ça, pardon. Botika. Ba, oh, ba, ibi histoire te, batika kolobela ka Gisèle ne ba oloba wana. Gisèle akana muninga te, akana baninga te. Gisèle abimaka te, a mwana mwasi wa azaka enfermé, azaka difficile. Gisèle, aza ndenge bo oloba te. Te, boko sela. Na mona ki musupe batinde ninga ki azama soki na mundela nja bomba Félix. Eh, binope. Oke na musika. Donc, il est vraiment musika. Abimate, Gisèle ne sort pas. Akananda, vous prenez un coup de cause de Gisèle. Les akapoko, car le long de tout seul, n'est pas moya. Les akapoko difficiles. Au cause de Gisèle n'a moïté. Akanandako, a osala musala yandako, a obungsabiloko yandako, a soki mobala azali fai bombala olia nini. Donc, babiloko biloko Gisèle a sala yangwana. Na butunde a sololaka. A comme azarasko na temps ya famille. Na butu, na pourquoi? Pas 7 heures ici, non. Gisèle abimate. Azata na makambo lo bate, mais il faut boye bapeke. Attention kabi bato ya Kinshasa. Akola wapi kasi? Yango bato na ya Kinshasa balobi Gisèle akio baba mote. Mabe ye baba on na ndenga mabe. Mais ce que za relation moko pire simple ba ndeso babi ke ba yeba na bakiko yeba. Mais na minute oh asnet moment, Gisèle amona batete. Avant d'aka na leki na ye nelimpela, baba ngombale na kati ndako. Leki na ye mwana mama, mwana papa. Gisèle abimate. Boba mamne. Neli akiko vanda nte lokola yepe aza mwasi ya mukonzi non. Neli akobima na aza na vie ya ko vivre. Ati okende kotambola oui. Neli aza tekeo yepe okanga ndenge yana akanga makana yepe vanda wana non. Akenda pe kotambola ngo yepe batu nyeso te o soki ya ndenge ni non. Aza na batu o yakenda kotala aza pe na batu yakenda kotala te. Donc botika bilobela. Botika vraiment bilobela. Makambu tu bo bimsela réseaux sociaux les alokota. No ki tatala mtu azolo ba ibele. Ote eza foti na ye po yaza biloba loba solo kana batape perde. Oh wapi bo lobela. Gisèle Mpela ou bien Gisèle peut-être ya famille na yo. Soki Gisèle Mpela eza vina ete mabolo. To ya baka liboso na histoire. To ye baka mutu avant ya ko raconter ba n'importe quoi ya ko ba ndenge yo lingi. C'est pas bon. C'est pas bon. Peut-être ba lesi yo. Mais objet to loba eza pure vérité. Na olinga nazo bana na ye na rotia awa. Côté qu'on a fait ma kuta na bana na ye to tia awa. To pona. Bo comprendre moi na bana ya bolingo eh. Bo koye bana ya bolingo le to poser ba photo. Bo mona bana ya bolingo bazar.